Après des millions de vidéos mises en ligne, Diaspo RDC vous offre un tout nouveau service de location des caméras, des matériels d'éclairage, des sons et un fond vert pour la réalisation de vos émissions en HD. Mais aussi la couverture de vos mariages, la réalisation de vos séries télévisées, vos clips et toutes sortes des émissions et reportages. Vous aimez la qualité ? Contactez Diaspo RDC au plus 243 81 40 47 978. Je répète, plus 243 81 40 47 978. Diaspo RDC, ensemble de communautés congolaises dispersées à travers le monde. Balandina émission Tobata Mabana bozali ebele ba papa ba mama bilenge pe mibange na kati ya mokili mobimba oyo. Émission Tobata Mabana ezali émission oyo centre tonga nzoto e produire yango pona ko solola na ba kolonyoso oyo bakomi na âge ya kosala rapport sexuel. To sengi na maboti nyonso Tobata Mabana po masolo tozo solola eza masolo ya biso ba mikolo ezali masolo ya bato oyo oso yebi makambo metango bana ba yebi makambo te Tobata mabango makasi po to solola masolo na biso ya ba mikolo ya solo ngai wa bino mama Israël la joie nazali na mboka ya Congo précisément na Kinshasa nazali na Bandalungwa Bandal Molar Avenue Kimbondo numéro 164 ndesika centre Tonganzoto ezali. Donc centre Tonganzoto ezalaka na Bandal Molare Avenue Kimbondo numéro 164 ndesika centre Tonganzoto ezali. Ngai wabino mama Israël la joie na tangwa kala kombo na ngai ezalaka mama Patience. Na tangwa kala kombo na ngai ezalaka mama Patience. Kumbo wana tina mwe malelo ezali na kati ya ba document na ngai nazali Wahele Kumakamba Patience. Adresse oyo ezali na mikanda na ngai ezali adresse ya Avenue Batetela numéro 22 na Bandal Mola parce que le pango ya famille. Bongo Avenue Kimbondo numéro 164 ezaka ka pene ya Avenue Batetela parce que biso nyonso na Mola. Donc soko longwe awa Avenue Batetela numéro 22 ezali na 4e avenue ndesika ngai wabino mama Israël la joie na kolela. Nazali mama oyo Kinshasa mobimba bayebi ngai, bayebelinga na kombo ya mama Patience, bayebelinga ipe na kombo ya mama Israël la joie. Mokili mobimba pe Brazzaville bamboka nzinga bayebelinga na kombo ya mama Patience pe bayebelinga na kombo ya mama Israël la joie. Nazali mama ya bana mibali. Nazalaka pe na ba numéro ya téléphone mibale o na banda nango musala banda na banda musala nanga tilelo. Numéro mibale wana moko ezalaka ya Kinshasa, mususu ezalaka ya Brazzaville. O ya Kinshasa ezali 09 98 87 85 95. Numéro nanga ya banda penza e bandelia ya musala nanga donc lerwana donc kala. Donc 09 98 87 85 95. Na Brazzaville numéro nanga e bandeli ya musala ezali 05 505 86 15. 05 505 86 15 ezali numéro nanga ya e bandeli ya musala na Brazzaville. Tina moi malelo numéro wana ezali ko fonctionner. Ezali opérationnel. Tina moi ya lelo. Kasi na ba numéro yonga na bakisa numéro ya 089 94 42 825 089 94 42 825 na suki wana te na yaki ko bakisa numéro mususu pona imo na Skype na Viber na WhatsApp na yaki ko bakisa numéro moko eza numéro moko munene numéro moko munene parce que za numéro oyo koki komona nga na facilité soko benga na imo ozana numéro nanga wana nga pe nazana oya yo okomona nga na imo totala ni face à face parce que omona mama Israël la joie ya original parce que ba mama Israël la joie pirate ba komi ebele na mokili mobimba oyo ba pirate ngai menga nazali ko ebiso te ezali musala o nzamba kotisa kati na ngai banda bo mwana
parce que ezali musala moko ya original, ezali médecine par révélation divine, ezali na bakisi oyo ezali ko pesa échec ata moko te na traitement ya chombo to sexe. Na yango na numéro oyo nazo ebiso ya siko nazo benga numéro moko ya original ezali 082 83 70 504 082 83 70 504. Okokuta imo, okokuta Viber, okuta makambo ebele na kati wana, kasi ezali pe na numéro ya 09 98 87 85 95. Wana pe okoki komona ngai wabino Mama Israel la joie. Nazalaka mwana mobali pona kopesa réparation na wetali rapport sexuel ya mwana mobali na mwasi na ina kati ya ndaku. Nazali na disposition na yo pona kobongisela yo rapport sexuel na yo mwasi na mobali na yo na kati ya ndaku ya libala pe na mbeto ya libala. Rapport ya mwasi na kati ya mbeto ya libala po ebonga esengeli elastique ya mwasi. Ezala elastique moko ya makasi, ezala elastique esi elemba lokola kaleso ya mama tongelanga elongwa elastique te, ezala elastique moko ya makasi. Elastique ya makasi ezali na vagin ou ezali vivifié, tozali ko benga yango vagin bolimbisi makasi mais to benga kayango ordinateur. Donc ordinateur ou ezali vivifié, ezala kana goût na tangu mwana mobali azali koya epai na yo pona kobanda rapport sexuel akoyoka yo elengi parce que vagin na yo ezali elastique makasi pe ezali vivifié. En tout cas chombo ezali kokota na kati na mbala moko lokolo ezali kokende kokota na bassin ya maite kasi ezali kokota na difficulté ndenge chombo ekota kama malamu na kati na ordinateur na moins difficulté o ekopesa mobile na yo goût pour ça ya ko continuer rapport sexuel na yo. Ordinateur tozali ko benga vagin, azali ko benga ngo vagin ordinateur po batu nyonso ba mesana na kombo ya ordinateur. Batu ba mesana po batu mingi ba mesani na ngote bakomi tu na ordinateur rango est-ce que maman aza réparatrice ba ordinateur. Na aza réparatrice ba ordinateur to benga kana français vagin. Wana nde ordinateur tango batu nyonso bakomesana na kombo ya ordinateur nde to kotika koloba vagin. Alors vagin esengele zala elengi esengeli ezanga ba infection ekoki kozana infection te po soki vagin ezana ba infection ebele e bandi ko bimisa ba mai ya infection komi pole makasi to ko benga yango vagin biabia. Vagin biabia ezali vagin o ekoki pe ko boma sexe ya mobali, ezali vagin moko ya malamu te e ko ya ko détruire sexe ya mobali. Yangwana na kosenga na mwana mwasi nyonso oyo alingaka mobali na ye vivifier vagin na yo vivifier yango parce que nga Mama Israel la joie na sina pesa bino na salela bino va pona ko vivifier vagin ezala elengi pe ezala élastique va soki o salela yango pe mingi okomono kozonga vierge. Bon wana na we etali bana basi na we etali pe lisusu bana basi soko zalaka na tolo te. En tout cas, nasina salela bino tonga tolo pona koyesa tolo mwa munene yo moko yebike na tango malili makasi esengeli tolo échauffé vraiment ndenge bana mibali balinga ka tolo ya munene tantango ya elanga to na tango ya malili makasi. Na yo pe mutoza na bayama dote ozana manque de vitamine, c'est-à-dire que mukongo ezali na vitamine te yangwana bayama do ezokola te bayama do ezalaka ba bassin. Donc to benga ngo fesse parce que quand même ezana mutu mususu azo comprendre te. Bayamado, ce qui est allé quoi minene te, c'est-à-dire que manque de vitamines na mukongo. Alors na yango ko kende ko chaba vitamine bichacha te, ko kende ko nyoko lonzoto te. Yamado ezalaka vivifié na ba vivifié ya yamado o to bengi yango tonga bassin. Wana ezali pona bana baso ba sepeli ko koma na ba bassin minene ndenge biso ba congolaise yo moko yebi batai na biso ya kitoko nzamba pesa biso. Ozana tolo ya kitoko bassin ya kitoko le poso kitoko yo moko ebinde congolaise ya kitoko pe yo moko ebi mutu ami bongisa kandenga zalaka na ye kitoko atako azali na ye congolais te. Bon bien aimé eloko pe we ekomisaka suki ya mutu ebele na mutu ezalaka ezali tonga suki ezali pomade pe na bosanité dentifrice oye komisaka minu ya mutu pembe makasi lokola mapata minu na yo ekoma pembe makasi lokola mapata minu na yo eleka minu na ngai Mama Israel la joie na pembe
minu wana tala bato akala bato biso tanto za kola bana mike tozaka konika minu na biso na banzete oyo lelo bato mingi babosani bizaleli ya konika minu na nzete lelo ba minu ya bato ebele ekomi rouge jaune pe bato mususu munoko bandi kolumba solo na yango ngai mama Israël a joie na sali dentifrice moko ya poussière oyo ekoki kotelisa yo minu pe elongoli makamba elongoli solo ya munoko elongoli mauvaise haleine na munoko ya moto munoko komi solo kitoko pe mino pembe lokola mapata na suki wana te na kamati na saleli bino poudre vivifiant donc pona ko vivifier elongi na yo c'est-à-dire que kolongola ba graisse oyo eza kopesa ba bouton kolongola ba masque nyonso de vieillesse poudre DH oyo ezali poudre munene oyo avant olalo pakoli yango tongo makasi po pakoli yango pe soko lingo sala ba beauté na yo opakoli pe ndambo na elongi po ba graisse elongwa kayo ozana loposo moko ya kitoko ya sembe na suki wana te na saleli bino pe ba mafuta oyo elongola ka batu ba tampon tala ndenge nga na salaka na tampon batu mususu babenga yango cancer. Photo ndongo zali komona ngo boy o ezali ngai mama Israël a joie tango nazalaka na tampon ngai eyo elamba oyo nga na lati muto atongela ngai elamba oyo ya melo azana poto témoin na ngai ya Rosette ba grande sœur na ngai quartier ya melo muto atongela ngai elamba oyo pe ndenge bozomona nga na mikoda monoko nazali koyemba na kati na église ya armée de victoire na tango ezalaka kuna na enseignement talamir yango yo bana armée de victoire bazali koyeba Yesu azali na bomoi ngape nazana bomoi Yesu azali na bomoi ngape nazana bomoi muto ako contredire nga zate o ezali komona munene ya photo te nazaka munene boete ndenge photo ebimisinga munene boye nazaka munene boete mais quand même photo nde na bimaka munene mais tala elongi na ngai ndenge ezalaka na ba tampon ndenge ozomona elongi na nga boye kutu tampon de Jésus sila kutu ndenge nazabwe na bande koloba deja kina komi kitoko menzoka nde nzamba lobaki te kitoko ekoya lisusu makasi koleka pona sina nunaka po tampon enunisaka yango bomoni ke ngai mama Israël a joie na sina saleli bino ba mafuta we elongolaka ba tampon mafuta we esilisaka ngai tampon ezali naturel pur na bengaka yango les produits ordinaires pour la peau ezali pur naturel pona mutu nyonso azali pembe akopakola ya mutu pembe yo mutu pembe akopakola ngo ya bato pembe po pembe na yo ezala pembe ya maladi te po pembe ya maladi ezali pembe ya hydroquinone eza pembe ya mabe ya maladi esengeli pembe na yo ezala pembe ya péotin parce que yango ezali produit moko naturel ekobimisa pembe na yo naturel ezaloza muta chocolat esengelo pakola ya mafuta no péotin ya chocolat yo pe mutoza mwindo kopakola pe ya batu ya mwindu bon kisi we elongola ka ba bouton na sina saleli bino pe yango na suki wana te na saleli bino savon oyo evivifiaka mai po mai ezala vitamine avo sukola po loposo na yo ezwa pe vitamine na sina salaki biloko nyonso to suki wana sikoyo lokola tobandi kokota na mama na likambo ezali mama na likambo ezali likambo ya korepare sexe korepare chombo ekoma normal lokola chombo oyo tozali na 3 sortes ya chombo awa likolo ya mesa na ngai chombo vivant en bonne santé yango yo ona zoningisa bo ezali chombo vivant en bonne santé tozali pe na chombo vivant malade tala ndenge zoningana na facilité talanda chombo ezali chombo vivant mais chombo malade ezali en bonne santé te ezali malade tozali pe na chombo mort un chombo qui ne vit plus parce que il est déjà mort yango oyo kutu ndenge nazoningisa ngo bo ezo sentir ata eloko te ezali déjà chombo mort chombo mort etelemaka te ekotaka pe te soki ekoti ekobima kaka yango moko ata okotisaki yango na makasi yebaki ekobima nango yango moko po ekosala eloko moko te so salika mouvement boye ebimi nango ata mwasa asali ndenge nini ekobima kaka po eza déjà mort esi ekufi chombo oyo ezali kobela nini chombo oyo
soko tali problème na yango okomona te ezali peut-être na biabia parce que ebandi kobeta kaka un coup deuxième coup difficile. Yo muto ozali kobeta kaka un coup deuxième coup difficile tika ko forcer chombo ke ona ningina banda ko ke na deuxième coup o banda ba stimulant ok ke ba ozali komi boma nzoto na yo mobimba. Tala ndenge bana mibali bakomi kokufa avant l'âge à cause bi mela à cause bi sala ba produits chimiques ba encore ba attention esengeli ko tika biloko nyonso ezali ko ya kwa mbome chombo na yo nawe ezali ko ya ko stimuler potango ko la yango donc stimulant donc telemaki e kiti libela e kondi e komi biabia ke ba mwana mobali mi batela parce que ngai wabino mama Israël a joie na telemi na bolingo nyonso pe na makasi nyonso ya kozongisa chombo na yo en bonne santé na yo pe mutu chombo na yo ezali ko telema na difficulté ava chombo telema bakamata ba gymnastique ya caresse ya kosala chombo esengeli telema kanango na facilité bandeko chombo ekoma fait telema fo ba forcer ngo na botelemisi chombo ya modèle wana ozali ko forcer yango ozali ko nyokola yango ko nyokola ka chombo na yo te chombo wana soko moni ke komi na ba difficulté ndenge wana luka la réparation ya chombo ezali tela ba numéro ya téléphone onga na pesa kiyo parce que ngai mama Israël a joie na réparaka ba chombo na ba vivifiant na réparaka ngo na ba produits chimiques te na ba nzetete mais na bilia oyo chombo eliaka parce que na kati ya nzoto ya mutu eloko moko na moko eza na bilia nango kasi bilia ya chombo bilia nango ezalaka bopikiliki démarrere énergie konzo carburant i telemisa lendisa kolisa na pulubu kanda wana ezalaka biloko oyo chombo na yo ekolia po ekoma lokola chombo oyo ekokoma chombo naturel, un chombo très fort, un chombo en bonne santé. Ezalaka modelo tala ndenge za na misisa na ngonyo so normal do elinko bate chombo nga na zone ngisa modelo ezali chombo moko ezali en bonne santé. Nango to sengi na bana mibali nyonso tika konyoko le chombo na bisalela na bimela na bichacha na bipakola tika na yo il n'est pas trop tard. Benga na 089 94 42 825 parce que tobi ki sabana mibali babika basi batula te tala mibali mususu bakoma azana salle de base sokola mwa salinga kota boy oh nazo sukola kokota te menzo kande azali tata mwasi note mwasi wana azali pe ya note azapele ki note azape mama note me azali mwasi na yo chéri na yo oh tango azali ko sokola na douche akokipe kokota panika yo linyuka na mukongo na yango esengeli kozongisa ba chombo nyonso normal ndenge nzamba sala chombo parce que chombo ezali kolia malamu te ezali chombo oyo suka okende kolukela ngo banzete me banzete pe ko détruire o malamu okende ko banda banzete bo di premier autant bo mona wapi est-ce que chombo elia bilia ya chombo ezali nzete chombo evivaka na nzete chombo evivaka naturellement eza na bilia mususu oyo ya malamu oyo ezalaka déjà approprié pona misisa ya sexe na yo eza biloko oyo bana mibali mingi bazana kati na ignorance azo ebate loko nini ngana kolia po ekende kopesa chombo nanga bonne santé lokola ya yebite akokamata batanga wisi akokamata banzeta bipene abandi ko bukuta kotafuna boye ti ale chombo ekufi ba maladie komi ebele ba tension ba estomac ba diabète komi ebele donc eza normalité mi batela pe chombo na yo ezala en bonne santé soko zalaka ya kobalo so bala mwasi na yo libale ko ba ekende liboso pe yo pe mutuna no balite obala basi batula te mibali pe batula te parce que mobali na mobali azala na chombo ya makasi pe ya taille normale yo muto zali na chombo moko ezali muke mukuse okozanga pete ko benga na ba numéro na ute ko yebisa yo 089 94 42 825 089 94 42 825 09 98 87 85 95 benga na Lumbango pe kamata soko zali musika mutu ya musika fiche na ye na sale la kaye na papier na ye ya Western Union soki okei na Western Union opesi bango kombo na nga ya kumakamba patience en tout cas kaka papier bakopesa nga na Western Union nde na kobongo lango fiche na yo
soko ozali na fiche epai na ngai te yeba totindaki mbongo te yo moto ya mosika me moto ya Kinshasa toza na ba fiche na biso ya kitoko ya santonga nzoto sur place o tango sombi fiche na yo na réception o mati na bureau en tout cas na koyamba yo ngai mama Israël la joie yo moto ozali musika en tout cas papier na yo ya Western to ya monogramme yango nde ko bonga na fiche tango yo kei na Western Union yebisa bango na yepona kumakamba patience ba kumaka yango kulokola kulutu malokola makala kalokola kalamba lokola mbabola wana nde kombo ya identité nanga ezalaka na carte de lecteur vraiment nanu nasali jugement ya kombo ya Israël la joie te wana parce que nazana ba diplôme nazana mikanda kombo ya Israël la joie nzambe ayaki ko pesa nga yango wana deja na sina zuba diplôme na sina na sisi ba classe kasi esengeli na sala jugement nango pour que ba komango na ba mikanda nanga na ba document nanga nyonso mais pour le moment kombo ezali na carte de lecteur ezali kumakamba patience na yango yo muto ezali na musika soko kei kuna okoyebisa bango kumakamba patience eza pasite pona yo mutu olingi ko koma yango okokoma kumakamba patience kulokola kulutu kalokola kala malokola makala mbalokola mbabola obiemba mbangu bona balingi kombo nanga ya mobimba kokoma ngo ndenge ezalaka ya wahele kumakamba patience okokama tokomi H W A H E L E nasuka H W A H E L E nasuka oke na Western Union ezala ba preuve ya papier Western Union ezalaka na preuve ya papier na koyeko bimisango mwa muke na bashakos na ngai awa ko bimisa preuve ya Western Union ezalaka na ba papier excusez-moi bolimbisi munene preuve ya Western Union ezalaka na ba papier ya Western Union nazotala na kati ya Bible nanga ya na chango musika pardon nazobimisa preuve ya Western Union na kati ya mwa sec na ngai oyo na koyeko zanga ta moko te na kati ya god na ngai oyo preuve ya Western Union yango soki ozali na preuve neti oyo na uti kozwango lelo siko sonkolo nango abengi ngai ozomona na kokamata ale na bandi ko poser ba question tant na bandi ko poser ba question médicale eza pona découvrir ye ndenge azali na kati nzoto pona yeba ndenge nini ye ko utiliser ba kisi na ye babiloko na kotindele pona chombo na yango nazali ko signaler ke bino ba na France distribution na bino ya ba kisi na bino ezali mercredi yo mutoza musika okotinda mbongo na yo avant mercredi aussi otindi mbongo awa sans plus tarder nazali ko pesa yo numéro pona kobenga nga na France okobenga nga na 0033 75 82 56 549 0033 75 82 56 549 wana mercredi moko na moko leka kuna yo muto so tinda kimbongo te kokende na yo te po bakokoza bakopesa eloko te wana na bato nyonso batindaki bambongo na bango ya mafuta bao batindaki bambongo ya pomade bao batindaki bambongo ya péodant bao pe batindaki bambongo na bango ya bapoudre babo pikiliki démarrer na ba énergie konzo bino nyonso mercredi bokobenga nga na numéro ya France na uti kopesa bino po na livraison na bino po na distribution na bino ya biloko na bino bana Belgique vendredi na kati ya Belgique bokomona ngai mama Israël la joie na Belgique bana Belgique distribution na bino vendredi oyo Belgique mobimba bo banda kobenga nga na numéro na ngai ya Kinshasa 089 94 42 825 089 94 42 825 ngai mama Israël la joie en personne na kati ya Belgique pour na distribution ya bana Belgique ya biloko na bino nyonso ba garçon ebele ba mama bilenge na ba bébé pour na ba mafuta pe ote bébé na ebite so journaliste apesa ngai mulangi moko ya jaune eza na ba mafuta bana
nazali mama oyo wana penza eza bebe abotami sika yango oyo bebe abotami sika ye nasalelaka ye mafuta oyo baliaka yango kutu na lipa soko ozolia yango na mapa ndenge ozoya munene donc bapakolaka yango mwana baliesake yango te ozopakola mwana mafuta oyo mwana aza kovimba sante kitoko azolala pongi ebele oyo siko bebe ntango asakokisi 9 mois nde akokota na oyo bamama nyonso batindaki bambongo bamafuta babebe mutu nyonso yebi kotindaki ata mbongo ya kisi ya miso ozaka na Belgique vendredi oyo ngai mama Israël a joué en personne pour la distribution na bino ya biloko na bino nyonso bafute bambongo bayama do bafuta ki batonga tolo oyo mpe nano afuti te okotinda mbongo na yo avant vendredi ofuti mbongo na yo pour que yo mpe ozwa biloko na yo mokolo nini mokolo ya avant ya vendredi kofuta ezali Western Union soit na MoneyGram soko tindi na MoneyGram te kende kopesa na Western Union. C'est très important parce que kuna okolobaka ka kumakamba patience. So le bika kumakamba patience abu pia. Na yango na kosenga lisusu eloko mususu pesanga ta potopoto tonga nzoto pona za mama o na sala ka peba potopoto oyo saka batu munene. Potopoto tonga nzoto oyo atoza mukuse ozoya mulai parce que koliesa miku e koliesa biloko nyonso nzoto na yo. Potopoto tonga nzoto oyo soki boboti mwana babandi komeliseka potopoto oyo bomelisa mwana ba produit chimique te bomelisa mwana potopoto tonga nzoto pe bopakola bana ba produit chimique te kamata yo pe mutoza nzoto mikie tika biliale ya biloko mabe kamata okolia potopoto naturel eza deja na biloko nyonso na kati ezangi carotte te eza na nyonso eza na maki eza na biloko nyonso kitoko oyo tango yo azali kolia ezali koliesa eloko moko na moko ya nzoto na yo ozali nzoto mike ozali pe mwana mobali liaka yango kolambaka te lia yango ya mobesu lutu na tongo lutu na pokwa mais soko ozali munene mingi koleka kolia na yo yango te kolia no yango te ezali pona kaka bato nzoto mike c'est très important na sali biloko nyonso misu pembe minu pembe suki ebele en tout cas na saleli bino déjà biloko nazali kobeta sete na batu nyonso bazali na diabète soko za garçon sala tout obenganga yo pe muto za na tension ochombo eza kotungisa o sala tout obenganga parce que na tango yo zali na diabète to zali na tension chombo ekufaka nango ekufaka makasi surtout na bakiso bapesa kaona ezaloza sukira kisi te chombo ekufaka kaka naza na souci ya bato ya diabète pona kobongisa bino na pancréas diabète esila na nzoto naza pe na souci ya mutu nyonso sida eza kotungisa na nzoto pour que na soigner yo nzoto zonga normal oumela mingi na kati ya mokili ya Nzambe o vivre yo pe mutu oza na prostate cancer oza na myome fibrome kyste hernie appendicite yo mutu oza na ba problème ya ndenge na loposo na yo ozali nzoto mikolinko ya munene ozali munene makasi olingi kokonda yo mutu oza na misu rouge yo mutu oza na diarrhée yo mutu mukongo pase esilaka te yo mutu oza na hémorroïde externe hémorroïde ebimisaka musopo musomba yo mutu oza na carie dentaire yo mutu oza na estomac maladie nyonso ezali kotungisa ata na lobi kombo na yango te benganga na banimero na nga ya telefone nayeba lolenge nini il faut na soigner yo ozwa kimia na nzoto surtout bato nyonso bazobela sinusite eza kotungisa yo boye pourquoi eza konyokola yo mutu po yo umela mingi na mokili te yeba te na kosonyo sinusite wana sans problème ba femme stérile les hommes stériles bino nyonso bozali soigner avec le vivifiant oyo ngai wa bino mama Israël a joana salaka lelo tolobelaki chombo tolobeli yango pe mingi mais kala mingi te vraiment tolobela pe stérilité po bana oyo ngai babotami na nzela nanga bakomi ebele pe bamusu bakomoleka nga na mulai bakoli awa bamusu pe bazana ba bébé tokolobela stérilité Nzambe apambola bino nyonso merci.